kobeta masolo ya Mike Kalambai engaye majabu mutakalize Mike Kalambai. Affaire majabu na lobi en 3 fois. Itaki yo mwasi komona mwasi ya libala na soi-disant pasteur bakomi en couple. Bonjour pasteur. I'm just gonna be honest, Napoli are normal. Nazoganga na mbetu na bali ko I started moving na nazo shake at you. Ozo ningana. Na bandi ko ningana na mbetu, please stop. Nazoganga nazolela. Please stop, you're hurting me. Ozo kisanga alobi auto utiliser nini vaseline. Il va marier papa. Azo parvenir ko loba kezaki na masoko. Oli misama la terre, pardon. To va salagi. On nzamba zo loba. Na Nice. On nzamba zo loba ke eloko neloko fe kota na libusu na ko. Donc o sala ki wana o ebi na ko sala lisu ko su mosa ba. Ale na sima lisu wana ozu su so ba lusi na sima. Kasi baba ya sima ko sala bien na sima ko to ko makasi. Papa ezaka lisu. Et puis un homme de Dieu, Naïno est pas pasteur Mike Kalambai. Un pasteur, un homme de Dieu, il faut ça l'exemplaire. Ma pasteur hypocrite. C'est que l'église n'a pas de soutenir la samedi la balade, vous n'avez pas couru au campagne. Tout ça là qui a Moïse Bié. Si qu'on les loboye et comme Elio. Makambo sala kana kuku ya mwanzamba ko bimisa bino na kwasa. Kokanga matenga ko kokanga mana na olinga oyoka ngote. Bika nde tozo selo bika. Pasteur asoni. Bino penda nzamba ko jena biso na bino mokola suka. Na onsambela mabolongo chaque jour na se. Yo fo bika oya na ko esike biso ko koma kina betu na majabu so majabu. Madame Majab, Aza femme mariée, mère de 3 enfants. Mon numéro moi si on Aza penda chez Isabelle. Sirène des eaux et de mer. Et pas de ce bâtiment parce que c'est le bébé. Aza penda sirène des eaux. Comment ça tu es une femme mariée? Oye bien que ça n'a pas semeki. Oye bien que ça n'a pas beau kilo, ça n'a pas camarade. Likamba bomo ekomenio babengi yo pe na émission ozo parvenir koloba ke tosala ka mbala misatu na mutu kala ye Bukumba voiture aizo aitinga na bana kusimba ye pakupa tu na tiba ye pa kopana la. I'm just gonna be honest, na poli normal osala ngona ndenga sima nazoganga na mbetu na bali ko I started moving na nazo shake at you. Ozo ningana. Na bandi ko ningana na mbetu, please stop. Nazoganga nazolela. Please stop, you're hurting me. Ozo kisanga alobi auto utiliser nini vaseline na bini kolo ya bana nanga. Ebisika to utiliser nini vaseline. Mike Kalambai allié majabu allié na nzoto majabu. Prophète Joël Francis. Yakutu. Joël Francis. Muto zo mona ba bossa le kobo. Ye moko sala ka pe kobo. Oh, c'est vrai. Ba beta kana ma. Oui, non. C'est lui. Bah, toi là, depuis ce moment. Bah, découvrir ma PD. Marcelo. Ye en tout cas na mona casa na moi
par rapport à ma communisme, il est pas à la tête. On va passer à ça. Denis c'est l'homme de pétage. Il y a beaucoup d'anzamba boakai. Oh. Nzamba boakai déjà libéré là. Denis Nzamba boakai. Comment il va on se comment la pasteur on se tangeli na wala. Joël Francis, Marcelo, bango tout. Pas comme un manga le roi pasteur. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa dans le prince. Salut à toutes et à tous, très chers fidèles internautes. Bienvenue dans votre nouvelle chaîne Toumba Toumba TV officielle de votre Zakari Mwamba ZM, le général de la presse internationale, patron de Toumba Toumba TV officielle. Bobak c'est la ramon papa SKK, papa SKK Tubola Mouka. Yabino yango Toumba Toumba TV officielle, chaîne Ezawana. Pour nous former, informer, pour divertir bino na ba caractère tali socio-politique, socio-culturel, sport, société, pourquoi pas votre divertissement. Awa nakata Toumba Toumba TV officielle. Beaucoup comprendre que dès qu'il te zawa, pourquoi dès qu'il te zali, balobi tozana moi de la femme, Toumba Toumba mbala liboso ezako yamba bongo moi si. Oh to redevez oh lelo to likuto to honorer ba maman parce que eza moi na bango eza dédié na basi nyoso tout basé par à travers le monde. Oh babo tarabiso pour lelo to zala to zali. Pourquoi pas faut que ça ba maman lokumu ya yango to yamba l'une de mes concerts. Oyo to redévelopper awa na avec partenaire idéologique grâce disa si disu oyo to rebeta masolo ya politique to rebeta masolo ya Mai Kalambai engaye majabu mutakalise Mai Kalambai to kosolango awa balobi to kosolango awa. Merci beaucoup à mon sponsor officiel papa Charles Blaise Mafuta le Vendou de Rennes, président de la société qui cité de Bretagne, leur repose le cœur de maman Marinette Isabelle na kata Rennes wana. Merci na maman CG Bita yo yebi toujours na kata masolo Clotilde Bondo na sa ko labino mabe plafond de Rennes. Nazaro le labino mabe to robeta masolo ngana grâce di sese waye balobi de retour avec est-ce que Richard Mouyez Mangezmans azongi na tête comme gouverneur ya lola batote to kosolango a boko découvrir yango a nakata Toumba Toumba lelo avec grâce di sasi oyo lelo to honorer ba mama tout vraiment. Merci beaucoup longonia à ma mère ngalulaka de Nathalie. Merci beaucoup na Bénédicte Anunga Yemba la préférée du maréchal balobi là on repose le cœur des ZM lelo to kosolango grâce di sasi. Boza Rolanda no élément oyo association qui c'est de Bretagne mo bimba basangana ki po basolola moi kati bozo après tokozonga poto yamba grâce disa si autre robeta masolo kaka ndenge zalaka. C'est parti. Bonsoir maman Deborah. Bonsoir maman. Na moni bino bosangani awa ensemble na bandeko mususu na ebite bosangani si je dis non au sangani sika en tout cas nazo pambola nzambe pona mukula lelo eza samedi mo ki to repona biso to zingolu eza grâce ne to sangani bo to zo respirer eza ka bolimo nzambe parce que bolimo nzambe te ne to sangani boité komona unité oyo union oyo to zanango oyo yo eza di force pona biso oyo eza nini ba africain d'abord c'est ça. Donc, pour kotalisa bolimo nzambe ke toza na mboka mopaya mais lisu na biso eza toujours na mboka na biso na Congo na Angola donc na Brazzaville Congo Brazzaville et puis neto sangani boye eza association na biso qui cita association biso qui cita merci beaucoup qui cita de Bretagne. Bon eza accompagné pe na kati qui cita de Bretagne. Dans une association Femmes Étonnantes, où ils ont typé dans une association qui cite des Bretagne. Donc c'est ça, l'amour, l'unité et la force, c'est ça. Merci. Na moni sou papa Seba, Azalia et le mot la biso. Merci. Merci pour la Merci pour la parole.
aussi oyo déjà maman ndenga lobby balobaka ke ba maman batongaka te mais tomoni maman na biso si atongi déjà voilà donc maman si apesi déjà détail nyonso biso tosana eloko bakisa te association ezali ndenge balobaka na biso que le Colomoko en Afrique, le Colomoko Tobimaki, hein, mais association si vous voulez, ils allaient beaucoup plus na base, il y a souci, associé bande qu'on a biso Tikaki, na Congo, na Congo Kinshasa, Angola, Brazzaville, voilà. Na souci na biso ils allaient to meka mom kemuke obiso to kokakozo awa, soit ça rappelle bande qu'on a biso. Voilà souci na biso et base ya association na biso yango wana. Voilà, peut-être on a ça qui nango pour l'instant. Voilà, sous le président Blaise Mafuta, tu as la parole. Oui, merci, maman. Il y a que Sangana, vous allez d'abord en Golo, avec grâce. Et puis, et Sikaoyo, on ne peut pas faire venir membres tout l'association Bayawa. Par rapport à Makambo, il y a Corona, donc on est d'accord avec ça. Donc il y a tous les membres, il y a au sommet, et Vandawa. Mais, souci, n'a pas l'association qui cite de Bretagne, n'a. Ils ont relé l'association de Maman Lebi à Femme étonnante, qui travaille avec Fondation Oezala Kinshasa. Sur l'école de la musique Kalamingité. Donc, association Abisso, ils allaient association Accident de Bretagne qui pivote Congo-Brazza, Congo-Kinshasa et Congo-Angola. Donc, il y a les pour notre Kosunga, Bande Konabiso, il y a Congo-Brazza, Kosunga Bande Konabiso, il y a Congo-Kinshasa, et Kosunga Bande Konabiso, il y a Congo-Angola. Donc, grosso modo, Royaume Congo. Et tant Mosusu, Mosusu va le non mais oui mais dès tout à l'heure Facebook association Ango, le mingi, tout ça oui. Association Abisso, mais beko autres dans la carte association Abisso. Interdiction, il y a Kofinga Bakonji, il y a politique d'Abisso, il y a Congo Brazza. Il y a Congo Kinshasa et il y a Congo Angola. Interdiction formelle. Mais là, même to sunga bago to chaba ma boko parce que kozala mokonji eza kwangate. To eza semulu te o to iko ko vimisa mabuma na poto o to bona ka bato musuba finga ka non. Donc kozala mokonji eza facilité. Donc bakonji la biso pe bazaka pe na singa la kingo. Donc nous, en tant que le peuple, nous sommes là. Photo zala pour tout chaka bango ma boko to sunga kabango. Donc ndenga nazala le tant que président et à ceux qui sont de Bretagne, na sina me lever là mais moi je suis pour président Denis Sassou Nguesso, pour le président Denis Fatih Béton Munkwa Tombolo et pour le président Joao de l'Angola. Donc voilà, je vous remets la prise de parole et pas le même monsieur Lorenzo. Donc on apprécie que ce n'est pas vice Nangaï, Abaksa, Sonan Kambakolo. Bien pour tout. Oui, parole des enfants. Maman Bita, merci, n'a repris ma parole, maman secrétaire. Ceux qui te coutani awa, association Nabiso, n'y a pas le bami déjà, mais association Nabiso, Ezali, Isangamoko, c'est la famille. C'est la famille. Ce n'a bien c'est la famille et d'ailleurs le romoko ou tout ça n'a surtout les habitudes de me continuer mais tout ça n'a pas membre de la biso pas monalité mais et dans la famille et dans la natango passé et dans la natango bisel tout y gaka membre de l'association pour te dire bien que ceci n'a bien. Merci, nous sommes de retour sur ce plateau. Comprenez que tout ça bongo na grâce de ça c'est n'engue na annoncer kibino na annonce na émission le loto solo là parce que Tumba TV officiel eza chaîne Oyo eza vocalisé na politique, culture, sport, société pourquoi pas votre divertissement le tel mes amours de la femme il faut honorer ba maman c'est mbala liboso le Tumba TV officiel to yamba bongo la grande dame l'une de mes concerts
et oyo tokosola mo muki etali politique tokosola mo ba actualité oyo eza koloka surtout mingi na makambo oyo eza mutakalisation ya pasteur Mike Kalambai et tokosola ngo pe awa mais to bandana ye mbala moko et bonjour bonne fête grâce à ça. Merci beaucoup le patron de Tumba Zachary Mwamba ZTM. Bonne santé. Qui mezali nangolo nzambe en tout cas tout va bien. Lelo yoko Tumba. Bon, non, mais Kakotumba. Ozomeka kotumba, tozotumba. Non, mais Kakotumba. Merci beaucoup, Ozomeka kotumba. Lelo zaka parmi ba proches to ba communicateur, il y a Richard Mouyez Manguez Mas, ou Azabongo gouverneur, il y a Loalaba, malgré Azala qui suspendu. Est-ce que Richard Mouyez Manguez Mas, Azako Zongela Ebonga Nae, to Nini Yo, ce que vous expliquez, tout le monde a travers le monde. Na reproché au Mouké. Le gouverneur Richard Mouyej Azala jamais suspendu. Mais Azala estimé sous la fonction a été que gouverneur. Azala jamais suspendu. L'andanga mamnolo. Tout le monde qui ndeko Rachel Kissi Sagesali, la grande sœur en passant, a tout qui moto azo kumba, ba gouverneur nyon surtout à Selo, VPM intérieur. Madame Rachel a posé une question pour nous baboué. Tout le monde dans la province est belé. Ba élection au Salima. Comment ça fait-il dans la loi là-bas, ba élection exacte? Et le VP Mazaki clair, il y a que jusque là Mouyej est toujours gouverneur. Et la dame Fifi Masuka a ça l'intérim. Mais comment il est gouverneur mais Azoko aussi met sous responsabilité n'était pas que gouverneur parce que ba suspendé qui n'a pas bloqué presque tout. Non. Fifi Masuka n'aime pas ça l'intérim. Azala qui nazo yebisa bien qu'Azaki suspendu té. Chef abengaki awa na Kisasa fallait bakutana na chef bakutani na chef te esali ke nzoto eninganaki abeli akende kozwa ba soin na Afrique du Sud nde toloba na bo asi azongi akezo ba yaki po bakutana na chef ouais directement kokutana na chef ezwa ki mo temps pour ki akutana na chef de l'état bakutana ki pe na chef te parce que abeli mbala moko aki Afrique du Sud bakutana na chef ça a pris combien de temps? Oh, déjà depuis que chef de l'État. Ça fait au moins 2 ans ou une année et demie déjà. C'est sûr, ça suspendu. Non. Si il était suspendu, naza bien, naza clair na maloba nanga. Si le gouverneur Mouyej était suspendu, au moment de l'élection de ça, dans la province Nyos, l'élection n'est pas ma peine à loi là-bas. L'élection est à loi là-bas. Renseigne-toi. Na yebi ke ba élection za te na lola ba mais pourquoi pas azozongela te fonction na ye état que gouverneur lola ba lobby hier lobby za ki journée hier c'était lundi Mouyej akomaki dimanche lundi akenda mona aselo masolo ba solo la kina aselo na ngai na yo to yebite non mona ba communicateur ya madame Masuka baza trop agité. Pourquoi baza agité? Pourquoi on bandi maman ko sangana ko lobake non faut bakanga ye justice amboka faut sala oh bino ne ba do relaxer biso que justice amboka faut sala non tant que Mouyej aza gouverneur tant que ba élection ça mino na loi là baté batika ozala agité bino ba doit na signature vous agitez pourquoi mais est-ce que comment vous agitez comment vous ala kimia comment adjoint na parce que ça moi si Fifi Masuka wazo si m'intérim et gouverneur lelo ya lolaba et ba communicateur ba ozala trop agité comment aussi longtemps ba ebike titulaire azali titulaire aza suspendu te ba bengsa qui est pas mokonzi mboka chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na traiter moko et sali que non depuis aya ba yamba était pas chef de l'état parce que selon entre guillemets ndenge to wakaza kabiliste c'est lui qui a financé pour que boye batali baluki que yende muta financé qui studio ya mam national ndenga yemba nzembo et gratitude contre le chef de l'état et tout lelo eta que yo ligne de communicateur ya Richard Mouyej Manguez oro expliquer batu nino ba olanda biso na ebité ZTM soko tangela ngata kombo ya mwana moko Mouyej oyebi soit moi si ya Mouyej na yebi papa on a un niveau de discrétion à cause ou même pas bon on n'avait pas financier bayemba jamais alinga kakutu biloko wana te tout le monde a ba Patrick Tshisekedi tout le monde bazo boka ba donc ba bana ba boshab tout le monde bazo boka bana ya bakonzi yo so yoka ba boka mwana Mouyej cette papa là il est très discipliné dans la discrétion mon corps sakanati pour na koyebisa pourquoi baza agité Nathalie a 50 vidéos. Au moment banda na nuit à dimanche,
si tokoma na nuit ya lundi natala ta ba 50 vidéos association de boye association de boye association de boye problème ya Lualaba mutu akopesa solution nango eza kaka chef de l'état oyo azali garant ya nation ye moko ayebi eloko nini s'il faut gouverneur Mouyej akoma kaka azala kaka gouverneur s'il faut ba certifier madame Masuka namba te sozo comprendre très bien mutu aza na solution eza kaka gouverneur Mouyej mutu eza kaka Félix Tshisekedi mutu ana solution ya Lualaba mais ce que balobi Richard Moïse Mangezi Masaza kabilisi yango moni peut-être en mususu baza ko luka pe ko luka ke ba tele mo ba po de banane parce que aza kabiliste selon entre guillemets ndenge ba substitution zo bima menda zaka nani non tangelo sko ba proche ba komi pembe na chef de l'état Fachi ba flatter entre autres tout que menda zaka nani yo mtobi nanga likama ba kabiliste non tangela yo menda zaka nani mais avant ya comme kabiliste azalaka déjà mona IDPS yango nazoloba na yo solution ya Lualaba mutu aza kaka garant nango ezaka chef de l'état ye moko ayebeli oni fois sala bato bazozala agité wana baoloba eloko te ezaka que état de droit tobandaki kozela ya bakanga ye na oyebi so lelo kanga data lelo mutu ayebi ke ayibaki mutu ayebi ke fo bakanga ye na l'état na état ya santé vi ajo papa wana komi nango soki ayebaki ke bakokange awa na kini même mwasi na ye na bana ye balinga bapermettre ta zonga balinga balinga ta ya kini mpo nazoyebisa yo ke soki bakangi ye 5 mois to 4 mois na makala papa non aza sous-vivant te siko mutu abongo bane bayebi ke aza na bapiège eza na banini eza na baparquet fo bakanga ye baaccepte papa wana zonga auti okutana na aselo awa ya 2 jours passés bolandi interview wana azalaki clair na maloba na ye apesi merci epa ya chef de l'état oyo asalaki ke andima abima kende kozwa traitement na poto epuis ndenge azongi boye aza prête akokima mbangu donc azongi en forme tobunda bitumba koya na ye awa ezalaki fala akutana na chef de l'état est-ce que akutani na chef de l'état lisolo yango babengiselaki ye oyo esali keno azosime susu poste na ye te comme gouverneur ya Lualaba est-ce que bakutani na chef de l'état il est toujours gouverneur na Lualaba na minute osoko okei na cabinet ya madame Fifi Masuka akosigné gouverneur te akosigné gouverneur AI dans ça la intérim vice-gouverneur AI elle fait l'intérim donc elle n'est pas gouverneur elle fait l'intérim moi je vous dis c'est là signature vous vous agitez pourquoi faire tant de émissions pour Mouyej vous vous agitez pourquoi c'est vous qui a cette signature là bozo ko s'agiter pourquoi ngam na yebi ke mama biso mutana nzungu azolamba ata ba yebi singa ke masasi ezobeta libanda kuna na yebi kaka na kolia agitation eleki mingi boza na kimia bino baboye ça va pite ke état de droit faut salema awa po soki pe to landeli la dame azape na makambo ya sali wana batu musuba yebite neti nini aza tumba naza nga porte parole parce que bata Masuka pe bazolanda yo neti nini sikoyo naza porte parole na été kasi yo za communicateur oza lobby bato bazoloba wana ke fo bakanga Mouyej fo basala boye biso tozela bakanga tozela bakanga etone lo musolo batin selon toi Mouyej Richard Mouyej Mangezi Mas asali Lualaba ezala lelo ezali to soit parce que ceux qui ba monaki rumeur et que non chef de l'état lukaka benga po yeba peut-être fuiti moko et bimaki o ezade yazaki moi derrière na yango mais depuis hier abeti ba touru yele na présidence ba o yambete pas chef de l'état moi palpi tu vas passer ba politicien belé ça reste ceux qui a perdre moi pouvoir toi perdre moi loko o monaka boye malade fois kende libanda. Mouyej n'a jamais perdu le pouvoir. Pourquoi je dis ça? Pourquoi? Tozaki na conférence ya ba gouverneur wana avant même kutu atu na Congo central à Longwa tozaki na conférence ya ba gouverneur Richard Mouyej azalaki donc mutu ali boso ya ko conscientiser ba gouverneur nyonso tout ba na union sacrée yo so mona mutu azana na union sacrée te mutu ayebi na makambu te ali abengi ba gouverneur boya tokutana mokonza mboka non
ayebi eloko azosala nazo répéter même si gouverneur Richard Mouyej Mangenzmans Fachi ayebisi ye que non soit tika baotcha mutu mususu tiango na mutu na yo omoni madame Fifi Masuka aotikalaka jamais kokoma gouverneur ya Lualaba mais azo si mais interim nalobi bien aza vice gouverneur mais akotikalaka jamais kokoma titulaire na tête ya Lualaba nazo assumer makambo na oloba. Mais pour l'instant, c'est azosala intérim, il y a vice-gouverneur, c'est normal. Mais titulaire Nazali. Ceux qui mouillent aza sous titulaire, Nandenge, chef de l'État, soit ministre, c'est là qu'on s'est décidé. Ceux qui sont sous gouverneur, on confirme Fifi Masuka. Il y a un lobby. Il y a un lobby. On a gouverneur, on a vice-gouverneur. So ba otela titulaire. Ba otela titulaire nae. Mais elle ne sera jamais gouverneur. Mais c'est pour l'instant c'est elle qui gouverne. Mais j'ai dit bien, Toyokana, c'est elle qui gouverne. Oui, c'est elle qui a cette signature là, mais elle fait l'intérim pour titulaire nae Azali. Ce qui gouverneur Richard Mouyej Mangenzmans azongité. Fifi Masuka, le chef de l'État a confirmé. A confirmé comme titulaire. Confirmé comme titulaire, il y a promesse à Lualaba. Au moment où Lualaba wana, ezaka na vice-ministre, ezaka na vice-gouverneur. Si ba koluka ba sa l'élection, ba tia mutu mususu wana. Mais elle azala lokola kuna élection ezate ndenge ba uta ko binisa calendrier pour na élection na ba province mususu ba gouverneur oyo baza bongo suspendi. Maintenant ce kuna gouverneur nani élection ezate peut-être mususu ba monique Fifi Masuka zo sala musala ya malamu yango atikala na ye parce que kuna ba sala kudo nini ya te fatikala na ye a continuer à intérim na ye. Nazaki na Lualaba, je crois, en 2019. En 2019, j'étais au Lualaba. Il y a de ces œuvres Oyo, sur lesquelles Lualaba boye, au Kamwe. Au fond, on est au Kamwe. Au Richard Mouyej Mangenzmans Salaki. Na moi, tant qui est au Bapesaki. Zonga Lualaba lelo. Et ça a continuité. Peu continuité en auto monde. Et l'eau a malongé zati. Batondani bango na bango kuna na Lualaba bazu ba hectare na ba hectare bazo katela na mutu ba hectare na ba hectare ya ba minerai. Bona Fifi Masuka. Natangi komba mutu te. Mais qu'est-ce qui se passe yimtaza clair na ba propos na ngai. Omoni mboko na biso. En fait tolinga bato basala musala na bosolo te. Tolinga ba magui. Ça dit Fifi Masuka osa magui. Richard Mouyej Mangenzmans solo. Ça n'engage que toi. Non, il y a pas question nanga. Il y a on a le banou grâce natangi komba mututé. Na ebisio ka que cette gouverneur là Richard Mouyej Mangenzmans a toujours gouverneur à Lualaba. Batika ndeko za la agiter. Soki nga na ebi ke na signature. Non za la agiter pourquoi? Mais est-ce que le ministre de l'Intérieur VPM Aselo a lobby nini pona kana hier Richard Mouyej a regagné Kinshasa en bonne santé. Kasi basa la ka nini document pour ba keno oui azongeli ba fonction bango ba permettre ki abima pour qu'ils soient soin. Mais est-ce que bango peka basa la keno azongeli bango peka ka batu ba ko se décider yango na lobby. Ba ko se décider quand c'est le chef de l'État et Aselo. Eza baba mangungu o tozomona teke to senga ki azonga lokwa to sambela ki nzamba zonga bakanga ye. Mokonza mboka ba intoxika kaiti. Mokonza mboka talaka apesaka litoi côté kaka moko te jusque là gouverneur Richard Mouyej na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali chef de l'État ya mboka na biso batikala kokutana te le chef akutana kaka na madame Fifi Masuka si lelo na bakutana na Mouyej te mais chef de l'État azalaka kuna na Lualaba zela mukolo oyo chef de l'État koyamba gouverneur Mouyej aza papa aza mutu ayokaki la dame akoyoka pe titulaire na ye ça dit ba intercéder entre titulaire na vice na ye na lobi boye jusque là non bakutana te mukolo akozwa occasion bakutani lokola ayokaki déjà madame akoyoka pe gouverneur Richard Mouyej comme ça à comparer à balancer solution ya Lualaba ezaka pas chef de l'État et puis ça pas Messia Ciel c'est ce qui le que au cas où que Richard Mouyej Mangenzmans azongi na titre n'était que gouverneur. Que pensez-vous? Ce que azongi na titre n'était en tant que gouverneur et sa volonté nzambe. Yemo ko azoyi sabisoni. Na kendaki ya kokufa. Je ne me dans na bande ku komi yebate.
mais nazongi grâce ya nzambe nzambe mutu ayebaka destin to destiné ya bato soki ngai na koreprendre ezaka destiné na ngai soki mpe na koreprendre te seke ezaka volonté nzambe yango biso tozowela te tozoloba na biso mpe eloko te basala ta 50 émissions basala 10 000 émissions. Moi je ne comprends pas basa agité pourquoi ils sont agités? Est-ce que chef de l'État a kota l'agitation na bango to fo atala musala apé sa chance pe na gouverneur Richard amona yeso atayoka ye mokonza yoka litoyi moko te mais so peut se chance quand il y a de cela 2 ans passés déjà mukolo akozwa chance to pe occasion ya kopesa Richard Mouyage Manganzi Mansi litoyi makambo ko changer ka jour wana makambo changer ka jour wana jusque là no bakutana te ayoka ka litoyi moko azoyoka ka litoyi moko amona peti mais kasi akutani na selo pourquoi pas selo pas kobenga chef de l'État yamba akutana ki na selo lobi lundi toi kende koyebisa ke merci na ndenge bo permettre ki ngai na mokonza mboka na bima na kende kozwa ba soin na zongi yango na ekopesa bino merci na sina reconnaissance na komi en bonne forme na koki mambangu en tout cas je suis prête Messia Selo il est prêt Messia Selo nde mutu akosala si s'agit ba kokutana na mokonza mboka ba onde ba koyeba makambo osala. Merci beaucoup bango boyeba makambo osala. Merci beaucoup grâce disa ndenge o meki pe ko éclaircir na bato tout bazolanda biso à travers le monde o baza ko sala confiance na Tumba Tumba TV officiel parce que tozawana to sur la politique to sur la culture to sur la sport et pourquoi pas divertissement awana kata Tumba Tumba TV officiel vraiment nazo recommander bato tout boze pas perdre avant temps boza kotala vidéo awana kata Tumba Tumba TV officiel bo s'abonner bo liker pe bo commenter ko sala biso bien makasi vraiment merci beaucoup lelo tous na mois de la femme to kangi parenthèse wana to komi tous na mois de la femme eta ki yo mwasi nini kokoloba na ba mama nyonso comportement nini to bino ba mama o fo bo sala pour que bo sunga biso papa ba derrière un grand homme il y a une grande dame mais lelo tozo mona valeur na bino susu na basité bozo pesa sur le coup vraiment mingité na komona ndenge mokili ezali ndenge makambo za kotambola nini etake mwasi oza moko ya bapanzi sango et nini okoko s'adresser na ba mama pour na mois de la femme. Merci en tout cas pour la question na yo na kokoloba boye toi na mois de la femme. Mois de la femme selon batu mususu balobaka ke biso basi to aka na mois moko ezaka mois de mars. Pour na basi oyo basungaka peut-être mibali na bango te na ba conseil soit na social boye. Moi je la trouve que bazara basi ya mabete faut ko ye bazo sunga ete pourquoi moi singa na lobaka moi si ezakaka sexe te moi si mutu fwe sala moi si azana ba capacité ebele ya koluka ko valoriser o nzambe a chakati na yo mais soki le auto mona kezana batu musu ba sala ngote ça n'engage que elle mais ngana ndenge na yebeli na bo moi si na ndenge na zaleli mutu na nga fwe sala mutu fwe luka bongo moi c'est ça sexe te poso to bitolo ba sexe toke na balabala to komona pe ba sexe eleki ba sexe belé moi s'il faut mutu esalaka et na lo ba mutu ba capacité nzamba chakati ya moi si ya moko na moko fwe salaka lelo bozoluka autonomie ke bokoma de père na biso mibale mais est-ce que sur base ya nini aussi l'on tabino moko basi vous avez comme si vous êtes faible devant l'obstacle belé le mois si ok luka musala na songolo to pakala to na entreprise mo songolo to pakala ce que ça que chef wa za na za mobali a luka kushota ngotala bu ah cop bon na na pena mobali tam su za pena mobali na parler mais a luka akitisa yo to si excusez pour na terme galeson pour que ozwa musala bino bokomi bozana moi laisser aller moko beza entre bino basi pourquoi que vous allez pena moi bobo moi c'est ça que au commune esika moko boye ba proposer le romo pour na songolo para ba peno si ceux qui pona yango na rosala na ngai te mais baza mukie na baso na pourquoi belete ba ko zoape initiative to ba ko zoape makanisho na ndenge ko lobike moi si faut mutu esala siko yo na basi mususu o makelo ake ko se laisser faire pour azwaka job moko wana to pona nini pona le romo songolo to paka na ba contexte nyonso aux ETM ba exception zangati na ba concept nyonso to ba exception zangati mutu na mutu azana éducation na ye mutu na mutu azana abotami na famille na ye yo peut-être pas na bino
baboti oka boye soit oyebi papa te oyebi mama te ozobokwa mesika moko boye bande génique oyebi kutu te ndenge nini osomba nzambe asungi otangi classe po silisi ere oke koluka mosala eke okutani peut-être na DG moko soit directeur moko alobi accoucher na opozwa mosala oza faible na lobi te que bano bazaka na bapapa na bamama soit babotama na bapapa na mama basala yango te nabi ke eza question ya éducation tout le monde peut passer en bas là-bas avec Bakindumba. Ouais. Tout le monde a passé en bas là-bas avec Bakindumba. Ce qui m'a dit, manini bobenga m'a dit. Tout le monde a passé en bas là-bas avec Bakindumba. Si ko tolo ba cœur, ezaka ba gente bagenda oluka misala o baluka ka bango po bala la bango non, ezaka question ya éducation. Ce qu'on a mal appris, on a mal éduqué, au sala no ngo facilement. Neti ba biso boto ko sangisa mibali te. Nga fona sila na yo. Soki na sila ni na yo. Nde na ke ko entamer relation musu. Tant que na sila non na yo te non sangisa te na sangisa te. C'est ça. Merci beaucoup. C'est ça. Tu es venu à Sobele Suga Bisanga. Oh lelo. Bah te belé ba rosela. Affaire Majabu. 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 Na lobi ngo 3 fois. Lelo to moni. Maï Kalambay. Oazaki chantre de l'Éternel, chantre de Dieu, akoma pe pasteur. Basalaki Majabu. Entre autres, na mwasi ya pasteur Moro Songolo. Ba vidéo ebimi ya ba sex tape na bango. Itaki yo mwasi, komona mwasi ya libala. Na soi-disant pasteur ba komi en couple ba jupe ba filmer lelo sex tape ebimi mokili bomba bazolo vela Maï Kalambay lelo sujet actualité eza ya Maï Kalambay l'état ki yo mwasi ndengo soulevaki po ya kolobaki basi mso mabala ba salon est-ce que eza ba loge te eza ba science te to ba secte zo tinda et ça la beaucoup to comment to poni tozo kosela ba loge makam batu bana bangwa sepeli na sentiment azui na yimo sa batu ozo kosela loge te ba yebi makam basala peut-être yango pe c'est tinda rapport satan botika ko kosela satan na makambo bokosela ka satan na makambo te ngana soto logo bilamba to kosela satan na makambo ndeni po yeni ta côté libiso non satan a été ba sentiment na bango ba yebi mambasala et puis un homme de Dieu na eno et pas pasteur Maï Kalambay un pasteur un homme de Dieu yo faut à l'exemplaire yo pena faut à l'exemplaire ata maman on a séduisé que na ndengeni yo faut à l'exemplaire oyebi okimisi combien de bandimi l'église na yo ba biso ba miteme komaki déjà ozo kende pembe na nzambe mais na talika bonabité c'est que l'église na bandoke soute na sambela kana ndako nzambe pa ko yokanga tozalaki awa Moïse Mbie siko lelo boye ekomeli yo ba pasteur hypocrite makambo salaka na nkuku yango nzamba komi ko bimisa bino na mpoasa kokanga matenga ku kokanga mana na olinga oyoka ngote bika nde tozozelo bika ba beza ngo clip biso tozozela bika ba beza ngo clip wona ngo clip balalisa ke na monaki bachaki soki pe na mbeto bato bino ba bosala na ebite bachaki na mbeto wana papa yo fo bika fo ko expliquer biso awa et pas ya moi sine na ex femme na nani ki Peniel sikomo to apesi Peniel yango to loba papa to ana mokili mutaza parfait azate mutu na mutu azana ba qualité na ye mutu na mutu azana ba défaut na ye mutu na mutu azana ba faiblesse na ye nga peut-être nango za nazaka faible na mbongo so pena na moni mbongo fona iba fona sala tout fona za na mbongo mais peut-être nazana nga faible te côté ya sexe so na moni mobali ona ko sata 6 ans 10 ans na vanda na sa mobali mais za na batu mususu ye fo sexe kaka mbongo elobela ke le côté ye fo sexe pasteur a soni bino penda nzamba ko juger na biso na bino mokola suka tokoleka na jugement po makambo bino bosali bika nga problème ngeza na osambela mabolongo chaque jour na se yo fo bika oya na ko expliquer biso bokoma ki na mbetu na majabu soki majabu ndenge nini bokoma na mbetu ndenge nini la dame aussi a question bazo tout ne peut ba question na si c'est Instagram ou na TikTok azo répondre n'est pas un énorme moi si à commettre adultère même elle répond soki madame majabu aza femme mariée mère de 3 enfants omoni moi si wana aza penda Jézabel sirène des eaux et de mer et pas na biso bata combat spirituel to benga bango aza penda sirène des eaux comment ça tu es une femme mariée oyebi bien kozana ba semeki
oyebi bien koza na babokilo oza na bacamarade likambo bongo ekomeli yo babengi yo mpe na émission ozoparvenir kolobaka tosalaki yango mbala misatu na mutuka na ye après tosali yango 2 fois na kati ya studio na ye. Elle est très à l'aise. Elle est très à l'aise. Ce genre de femme bobi okisa biso soni. C'est l'information. C'est l'information. Abandaki non pas Moïse Mbiye pour un projet yango ya majabu et Moïse Mbiye akendaki pa na ye. C'est la prédication ya a expliqué Moïse Mbiye bon la projet ça boye mais ce que faut to bandango il faut to bandako bimana yo. Et Moïse après amoni yango mwa louchi. Habita sika makambo ozo ngo memanga tikinda kenda ko luka mai kalambai. Selon na cadre to luka ba information ndenge to yoki. Oui, exactement. Le pasteur Moïse Mbiye a caché qui vraiment vérité wana. Faki a lobango clair. Ezaki na prédication. To ebi que cher ezaki sika ya ko rendre ba compte na rendre. Voilà. Azaki clair na message na ye. Cette dame là ayaki pa na ye. Elle a proposé ye bongo et puis la dame a dit après ça qui ba raison et bela ça qui a dit moi na ça na ba occupation na ba clip mais na présenter pas ndeko nanga. Ndeko na ye wana Mike Alambai. Akekuna c'est-à-dire relation ya Moïse da présenté après c'est ce qu'on passe na Mike Alambai allié majabu allié na nzoto majabu. Moi ce qui me prend la tête na histoire o ezaka ba bokilo ya mwana mwasi ona mobali ya mwana mwasi oyo majabu. Ah un pasteur aussi mobali na yesu ki mobali na pasteur. Tala o mona mokilo oko ba pasteur ba ati. So bandi otangila nga ba kombo na koyebisa ba pasteur. Prophète Joël Francis. Yekutu. Oh, Joël Francis. Muto so mona ba bossa le kobo, ye moko sala ka pe kobo. Oh, c'est pasteur Joël Francis. Oh. Ozoka moi? Oui, non. C'est dit bah to le pour la biso ne ba découvrir ma PD. Marcelo. Té. Ye en tout cas na mona kazaka na moi ba principe. Mais par rapport ya maka Moïse Mbiye binisaki. Yé pas en akati non le pasteur azati so pe to bito landela ye to komona pe ba faille yozo sakana ba église mineno yo komona ka église manzanzo lobi nzamba za wana te kena église à 555 personnes po bokuta na ebo yo zona rendez-vous eza passe mais na ba église manzanzo nzambe aza wana bino bo négliger pasteur azati na Denis c'est l'homme de pétage yakuti da nzamba boakai Nzamba boakai déjà libela. Denis les Nzamba boakai. Omoni ba onyo soto, omoni ba pasteur onyo sotangelinga wana. Ba Joël Francis, ba Marcelo, bango tout. Ba koma manga lokwa pasteur Denis les. Po ye aloba kango kakota kana e boîte ça ka ne makambo wana nyonso. Mela kana ye. Asa ngana nga clair. Le pasteur wana no soki ezana ba vérité oya lobaka, eza ba vérité ba makambo ba pasteur musu ba sala kasi ko ba mba mona ke mabe. Ngana obenga ba koma na bango ka lokwa ye ça na ngwelo te. Ole ba bata maka. Pas comme on a quoi vient à biso l'homme de pétage. Pas comme on a quoi pour y avoir un principe sur le bika kozo moi sandumba suka bia kozo moi sandumba ta kozo moi sandumba te suka bia ko melate omoni aza clair aza hypocrite te mais tala ma comme pasteur Mike Alamba asali lelo siko ba tu pe ça peigner raison ou comment ba on peut ça peigner raison te pour mutu na mutana ba faiblesse na ye yepe asalaka pe ye pasalaka bongo ye pasali bongo mobali siko aye kozongisa siko yango na oloba mobali siko na mwasi alibala yango na oloba plus grave ya Peniel omoni ya Peniel ezaki Peniel azaki célibataire pour azaki déjà ba divorcaki et puis garçon wana pe azaki célibataire akine mobala mutu te yo penzo yebi ke majabu wana za femme mariée pasteur Mike osali biso osali nga boye ndenge nini po nini o kiti siko ndima na biso une femme mariée papa aso parvenir ko loba kezaki na masoko olimbisa nga la terme pardon to basalaki o nzamba zoloba na Nice o nzamba zoloba ke eloko ne eloko fo kota na lidusu nango donc o bosalaki wana oyebi na kosala lisumu mpo zwi mosa bato ale na sima lisumu wana ozwi susu balusi ye na sima kasi baba ya sima komo osala bien na sima kutu kitoko makasi papa ezaka lisumu pesa ote mais nzambe o acha esika wana po ezalaka mpona bakaka amayele azoba te eza te ke esika o acha mpona monoko te ozwi yango okomisa yango esika ocha est-ce que bo bapede oyo bapede basalaka bona nsima mais bapede baza bainhumain mwana oso akomi pede aza inhumain nga loba bapede nyonso to baa bainhumain bakokota lifelo cestadire bango mpena basali
contre la nature. C'est ça. C'est une nzamba qui est le mobile et on comme ça moi aussi. En plus, paix avec une femme. Et pasteur Mike. Ça c'est l'église n'est-ce que bazaka bandimi bazaka na église. Église moi ça na lingwala. Est-ce que bandimi bazaka ka tout. Na fona kita lingwala wana na ta no ba fille o na ba mama o ba o continuer ka ko samba na église wana. Po na ko yebisa mibali na bino ka ndenga lali mwasa bato. Ka ndenga ko zuwa pe basi na bino. Baba si o nyonso tu to ba mama o nyonso tu ba papa nyonso to mwasi na yebisa OK na ki ko sambele pa pasteur Mike Kalambai. Papa fongola misu. Alali na majabu za mwasa bato. Ya yonda koyoka soni to koyoka pasi akolala epe kaka biso tozozela nde yo bika papa neti nga yo fo bika ovanda penza o expliquer nanu biso ebandaki nini tena yoki na ba voice nzambe na ngai tokoma na te tokomi kana mokile komi na suka c'est dire on bato mabeba ko tokomi pena na suka to na attendre la fin nanganga kisi na ba omba pasteur ya pas donc mutoza donc basaka ndenge moko pasteur musuba okende kuté pas nganga pe kozo makambo ba numéro ya ba spectacle ya ba miracle kasi l'église mbele ya minene o eza na Kishasa okasi basala ni bakenda pa banganga ti yo kasi basala ni bakenda pa banganga pasteur Denis sa dénonce ka ba 2015 ba 2016 to mona ka te c'est kaza boya lelo to komo mona ba onde bazobima tozo mona ba ondenge bazobima menzambe azaka juste yango na osepela kaka mokolo suka biso nyonso na bango ba pasteur tozala juger ndenge moko bango kutu bakozala juger sévèrement po bango baza basali ya nzambe o nzambe atie wana po babenda biso nelanga na ye ya loka des affaires ba otambola na nzela muto olakisa muninga nzela zate il est pasteur et les adeptes yo fobika omoni yo penza yo fobika soki le akati ne motema te okufa ngana osambela pona yo fobika yo pena fobika oya ko expliquer biso bandaki ndeni mosa libala pe boke 3 fois na kata mutuka 3 fois na kata mutuka 3 fois siko na mbetu combien de fois macha bozolo bango kuna macha bango za ala américain mona lingala nino etengama anglais na yebi siko anglais bokoma na mbetu ndenge ni na frère aza célibataire yo za femme mariée bokoma na mbetu ndenge après ba nini ba enregistrement ba kutazala ki bord ya Michel Bakenda ye majabu benangai to majabu ngo ya za prostituée ou comment une femme mariée soit disant moi ça pasteur ba tuni ye na ba voice abi je sais mobali na nga yebi source ya mbongo ya mobali nanga ayebi yango to ba mwasa nga za pina bayebani na mobali na ye c'est sûr eza makambo mobali atinda kende ça bakaboni na mobali wana te bayebani makambo na bomba sala po mobali moko talingaka infidélité surtout pas basi mwasi ekoleka pratiquement impossible olobi yango siko ndenge nini yo mwasi ya libala mama ya bana misatu bakende ko bola yo bongo pe ba boli yo mbala moko te 5 fois 3 na katakar de nzamba za juste papa omoni bango so crise ya mal kambali eye wapi crise na mutu na mutu na ye na problème ya crise mutu na mutu aza na ndenge azwelaka likambo na ye yo komona bamutakalize yo trouve nango normal tomona même concert na biso nani oyo nani Fouille Gisèle Fouine bamutakalizaki ye je sais que sœur wana sala même pas 2 mois abimine sous na TV trouve nango normal ba honorable mususu na kotanga kombo te ba mutakaliza ba mpele lo ba vie zonga normal ba comédien mususu kutu ba journaliste pe mususu tala meza na mutu mususu soka nidité na ye ebimi finga na ye kata loboko mais soko bimisi nidité za loko bomi crise asali wana et ça peut être choc wana ndimaki te azalaka soki pe pasteur ya président de la république non azana engagement mo bapesa ye na présidence makambo wana nyonso tu peut-être pe bakotala boye famille yango ya présidence babi te oyo totya ina mosika a réfléchir yango moni asali crise wana batika olobaka eza clip biso tozozela nde ya bika ngafo bika eza yango clip te eza pena réalité biso bokomaki ndenge nini na etolomo na yo wana ozwango tiango na kati ya nzoto ya mama bato kaipo mama bato yango ye montalingaki bayebi makambo basali bango mibale baba mike te et puis pourquoi so boke yo mwasi na mobali bokesa makambo wana faut filmer faut kanga photo yango c'est pour vous dire que notre Satan a rusé
eza bela ba sexe ba loge ba tusi ba koti yo senga fosa la bongo po yebi ke boza mwasi na mobali te so bozaki mwasi na mobali bokanga photo neti ngai boye nga na mobali nanga tokoki kokanga photo soit boko po boza mwasi na mobali nayebi ke eza mobali ya bato so teza ke nazoyiba na okanga photo ndeni nazona encourage ofilme ndeni nzambe yango nasepelaka na DG na nga na patron na ngai ye azaka na idéologie moko fo botika batelefone na réception batelefone fo tika na réception so continue hotel boma mwinda miso tiko yoka soni ye pena kote wana na félicitaka ye yango soki bobi boluka mutakala na ye bokozwa bosali ba montage mais ya ye bokomonaka ngo te po il est très prudent na matière wana fimo basenga ye mutakala na yalba ya komona ona isasa mobali ye wana ti wana posa mutakala na nga ya komona ona isasa mobali ye wana so na posa nango vraiment kwa yaka pena mona ona isasa mobali ye wana et puis na koloba boye po na Peniel nayebi ke bolingo bana bazaka na kati ezaka mwa pasi bokabwana po yo jusque loza célibataire Mike peut jusque là zaka célibataire pona na zo engagement na zo engagement na officiellement te ba chéri bazana bango mais engagement officiellement bo na zo na ngote pona bana na yo lokolo sala ki fai mutaliboso mobali no ekozongisa fai mutami balé et ça le quoi 1-1 omoni et ça le quoi bokema chinil boluka bozongana bofanda po bokola bana yo conseil ngana ko pesuka ya ngwana pour la minute yo pasteur Mike mutazaya na bana ko ba botola ki Peniel bana par rapport à la sex tab na ye bana bazaki pa mai siko tolo ba boye bana baza wapi bana ba message déjà na mama na bango ba message pe na papa na minute tolo ba boye bana bana maboko nai point d'interrogation yo kela bana o mawa bozonga na so bozonga po mobali no sali même bêtise que yo limbisa ye pa limbisa yo bozonga na bino normal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu as pratiquement la souka ya traité na biso na grâce dissasi oyo et le lot encadrement de la femme tout le il peut être honoré ba maman yango vraiment na moni ba maman belé baza bongo par à travers le monde na moni bongo maman CG Brigitte Bita na boni bongo Clotilde Bondo balobi plafond de reine na moni bongo maman aimée cas grave femme conteneur boza vraiment belé Monique Kasse Momo Kassi la présidente de toutes les femmes quinoises moninga bata maman Amida Mwangaza Kamere, présidente de la Fondation La Colombe, vous avez vraiment tellement belé, maman, vous avez belé, maman Justin Mavidi, la maman de RGRL, grâce à Djunga de Paris, vous avez tellement vraiment belé, aux amours en abino, Tikana honoré, maman vraiment, nation c'est la bino pena, le kumu quoi, pour bino bobo tarabiso, Marlène la Congolaise, en direct de 001, Judith Mouipata, il y a Serge Mbo, vous avez vraiment tellement belé, Kelingolé là, montez Patrick Amisto, pratiquement na souka na habité, moi mot de la fait pour Tokabouana yo, Lelo, grâce à merci en tout cas na pesio merci na ndenge oyambaki ngai esengai kaka na loba na ebisa bango bato baza agité bango bato bana signature batika oza agité donc baza la kimia bino bato bolia mbongo bino bato boza signature agitation te merci en tout cas na bato nyonso balanda biso na pesi merci epai ya gouverneur Richard Mouyej Mangenzmans na bike banda ayenon tokutani te je crois que d'ici week-end tokutana na pesi susu bambote en tout cas na ba proche na nyonso biso bato endurcir likambo yo du début jusqu'à la fin to ebike nzamba za kote na biso nzamba kote na bino nzamba za kote na biso lelo so razongi te boleli to lela poni asali une année et demie grâce de ça c'est ça grâce de ça c'est ça ya kalaté peut-être yo yebi na ko loba te aza gouverneur te mais na lembi ko déplacer ezaka yete nzamba za na ndenge asalaka soka kangi kotoyo afungola pe kotoyo. Voilà. Merci beaucoup, Tom pratiquement la souka. Et merci beaucoup à Batotou Balandipiso derrière la caméra. C'était Fiston Boko, caméraman de guerre. Merci beaucoup à Montréal, Maël et Sadiki. Merci à Batotou. Vraiment, vous allez continuer comme ça la confiance de la Tumba TV officielle. Tant que vous avez là, vous allez s'abonner et commenter et liker. Il y a bien un Tumba TV officiel. Tout ça, on a toujours pour nous repérer nos actualités. Tout ça, toujours pour nous faire la analyse. Ils permettre l'analyse nous a fondé pour que permettre qu'on puisse avoir tout musique. Merci beaucoup à Batotou et portez-vous bien. C'est parti. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle.
Zakari Mwamba. Allez, petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na prince.